nde obengi biso koloba na biso emo nzambe na bomoi tolobi merci na ebiangeli oyo na ntongo obiangi biso papa nkolo na ngai nzambe na bomoi tokabi mitema na biso epai na yo tokabi bakor ame na biso eza dispose epai na yo mpona kozwa oyo motuya nzambe obongiseli biso na nkombo na basia ya koza nzambe kotikala nzambe kati na groupe oyo kofukama tosengi molimo mosantu mosungi ayeba kosunga moko mosusu na biso tondisa biso na boyebi mayele connaissance ya maloba na yo na conscience na biso mitema na biso makanisi na biso papa ezala mobele na nzela na yo oyo nyonso ya distraction nkolo na ngai ezala na elonga te na nkombo na yesu masiya de nazarete oyo totonzi tokomisi osalema na yo oyo na telemi nzambe mpona kolekisa mai ya bomoi epai na bapate na yo nzambe tondisanga na nguya na yo tondisanga na maloba tondisanga na mayele boyebi tondisanga na makambo ya molimo na makambo ya barevelation nzambe naloba oyo eza ya yo nzambe kasi naloba ya momoto na ngai te na nkombo na yesu masiya de nazarete yango tolobi merci seigneur jésus christ amen 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 ya merci bandeko ambote na biso shalom na nkombo na yesu masiya oyo apesi biso bomoi apesi biso pema na mokolo na lelo mpo tosangana lisusu toyebi ke chaque tozalaka na étude biblique na biso semaine mibale oyo eleki tolobeli na nzela ya mokanda ya semaine mosusu tolobi na mokanda matie semaine mosusu tolobi na mokanda ya mari na histoire eyebani mingi oyo yesu atambolaki likolo na mai tolobaki mingi na koloba ete toyebaka makambo ntango tozolimbola mai ezali nini bwato eza nini bato baza na kati ya bwato bazali banani mpe bambonge mipepo eza ya kobeta na bwato ezali nini oyo yango ekofungolaka na baversion na biso meme ntango biso okomi kosala exhortation na yo kati na verse oyo oyebi deja ete mai oyo ezali mokili biso tozovivre oyo etondi na makambo ya mpasi ya kolela ntango nyonso yango nde mai bongo bwato oyo evandi likolo ya mai yango nde eglize na bana na nzambe lisanga bayekoli oyo baza kati na bwato wana yango nde lisanga ya bana na nzambe lokola yo na nga mpe tosangani awa toza na kati ya bwato na kati ya mai nde mokili oyo biso tozali kolala kolamuka ntango nyonso tozomona lolenge mipepe ezali mokili tozovivre eza na nyonso malamu te ere nyonso mipepe bambonge eza ya kobeta na bwato mpona koningisa bwato soki ekobaluka mpo biso nyonso tokota na kati na mai todinda na mokili tokweyisa kondima na biso nango tozala makasi tosimba kondima na biso makasi ata mipepe ye kobeta na bwato na biso todinda te ya mibale jeli eleki toye koloba na ntina na oyo yesu atambolaki likolo ya mai topesi les explication ya mai na bwato aye kolimba mpepe ezalaki kaka butu mobimba alleluya butu mobimba bakokaki kokoma te na ngambo mosusu po yesu azalaki na bango te yesu atikalaki na ye na ngomba kobondela kasi butu nyonso wana bayekoli bazokoka kokoma na ngambo te mpona nini mipepe ezozongisa bango nsima mbonge ezozongisa bango nsima elakisi mpe yo na nga na mokili tozovivre bambonge ezozongisa biso nsima na vie de priere mipepe ezozongisa biso na nsima na vie ya kondima na kati ya bwato oyo na ngai tozali kati na mokili oyo tozomona makambo ebele tokotanga yango te moto nyonso awa yebi makambo nini ezoleka na mokili moto atikali so na ntina te vi ya moto eza eloko pamba nini wana eza nde bambonge mipepe po te diable achange stratégie mpona kokweyisa bana na nzambe bongo lelo toza na mokanda ya Jean 2 1 à 12 toza na mokanda ya Jean 2 1 à 12 tokotanga 4 verset mama ana banda na 1 tina 4 mama Mathieu kobanda na 5 tina 9 obanda na
5 tina Jean 2 1 à 12. Jean 1 bamelaki basanga bango nyonso bazalaki na kati ya action epuis ezalaki na moto oyo akendeki komela vin ye nde moto akomprenaki vin wana ezalaki kitoko 5 na bato babalaki si na bakazali 6 lisusu bato bazosala action mama Magi mama Mireille apesi si Yesu mama Yesu bato babalaki mokonzi ya feti na bato babandaki kosala action ya kotoka mai ezangi bato mosusu. Oui, merci maman. Ma question tout en dessous, en tout cas, vous venez pour répondre à rendez-vous. D'abord, on va bien répondre au retard. La demande de l'action est à Yemoko Yesu. Na maman na Amen. Yesu azalaki na baye koli na ye. Amen. Azalaki ye moko te. Na fete. Amen. Bato bazalaki ebele ezali nombre ezalaki na fete te. Na groupe ya bato na bato babalanaki na bamari. Amen. Asuki wana amen. 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 Yes. Mama na biso akomprendre bato bazalaki na state. Mama Magi tozomona kaka mibandeli balobi na biso Yesu azalaki kuna na mama na ye. Déjà 2 personnages. Yesu na mama na ye. Yesu akendeki ye moko te atikaki bayekoli na ye te. Na bayekoli na ye esali 3 personnages. Ntango tolongwe na bayekoli te kozwa bato babalaki na feti esali 4. Ntango tolongi na bato babalaki ezalaki na mokonzi abandaki kodirige protocole ya feti basali 5. Bakonvidade nyonso bakendeki groupe ya bakonvide esali 6. Groupe ya bato oyo bazalaki kosala na kati ya feti esali 7. Ezalaki na 7 groupe ya bato oyo bazalaki kati na feti oyo. Na bandeko ya Yesu Masiya oyo babotamaki na bango mama moko tata po Yesu abotama na tata te bazosala oui groupe. Tango tozotanga makomi ya Nzambe yango tango tobandeli lelo meme ntango na biso tobandi nano na kotuna moto akomprendre te po komprendre makambo yango eza wapi eza ndenge nzomoni phrase wana verse wana okomprendre olobi te verse makambo ezoloba na ezokomprendre mante na langue na ngai bakoexplike me namoni natuni bamama misato mobimba moto arépondre nga te yango biloko so ebandi kodécourage nga deja na étude biblique likambo te mama Esther na mama Pauline mama Magi merci opesi baréponse correcte Nzambe apambola biso tokela motuna na biso ya mibale dati nini ya libala ezalaki pe ezalaki wapi dati ya libala ezalaki mokolo nini pe ezalaki na mboka nini mama na biso saka libala ezalaki eza nango kaka na verse biso totangi libala ezalaki na mboka ya Kana. date amen ngona nayebi te date namoni mboka Kana. amen mama na biso amoni kaka ezalaki na Kana. Mama Esther date ezalaki moko nini date ezalaki feti bakomi yango awa nakobalisa mwana nanga samedi nabengisi mama mpaka okoya samedi na feti date eza mokolo nini date eza mokolo nini
so makiese lati eza mokolo bala ya kana awa nazomona date siko date awa nazomona date te me nazomona kaka après mikolo mibale ya fete ya libala yango bakomi awa ndati mwana azobengisa mama makiese lelo mama makiese esamedi kozala te na mariage ya mwana na nga mama mari mokolo nini na mikolo mibale siko ntango ozotanga lelo jeudi na vendredi elakisi fete eza samedi Marie, excuse. Marie, excuse. Awa nazomona ezali 2 ou 3. 2 ou 3 pai wapi Na verset na Jean ezali Jean 1:3 te 1 Jean tobandi na non toza na Jean 1:4 Jean 4 mais siko anga na komi 3 jours après pana nga ya bakomi 3 jours après kasi ya mwana tozwala kotuna deja bamaloba difficile ntango yoyoki totangi lecture biso awa na lingala biso nyonso bato ya lingala elobi nsima ya mikolo mibale sikoyo yo na français elobi 3 jours après yango balobaka place wana fo tobongisaka ntango siko tozosala étude biblique biso nyonso tozoyekola toyeba kuna mpona nini bakomaki 3 jours après mpona nini na lingala bakomi nsima mikolo mibale amen sikoyo so tokoki mpe moto aza na portugais tokoyoka bakomi nini na portugais nani aza na bible ya portugais wana falara koma mama Marceline no verset 1 capítulo 1 ao terceiro dia fizeram fizeram-se uma e contas em Caná de Galileia. ok tozokoyoka français na portugais balobi nsima na mokolo ya misato siko elingi koloba nini soki toke mpe na kufa ya yesu tolobaka yesu akufaki na asekwaki na 3e jour mais soki totangi yango bien eza 2 jours alleluya amen soki totangi yango bien kosekwa yesu eza 2 jours mpona nini ezalaki vendredi bakangaki yesu vendredi ndenge bakangaki vendredi ntango bakomi na pokwa bamoni bazokufa te balingi babanda koboma bango bandeko toyokana mama Marceline kanga microphone eza explication ya malamu tokokende mbangu te na deuxième na vendredi wana yesu akufaki na pokwa mpona nini samedi mokolo ya saba eza mokolo ya feti bakokotika bibembe na likolo ekulusu te esengeli bakunda yango na vendredi na pokwa mpo samedi ezali mokolo ya feti siko ndenge akufaki vendredi na pokwa tobandi siko kotangela na mokolo ya liboso samedi eye mokolo ya mibale na tongo ya dimanche yesu asekwi est-ce que asali 3 jours te mais lokola akoti na journa yango na ntongo tokotanga yango kaka 3e jour yesu asekwi ndenge moko mpe awa na feti ya kana balobi ke nsima mikolo misato wana na 3e jour mais awa balobi nsima mikolo mibale elakisi lekisa mikolo mibale ntango ozokota na 3e jour yango nde mokolo ya feti tokotanga par exemple ndenge napesi exemple pa mama makiese nazobengise lelo jeudi yaka nsima mikolo mibale na feti ya mwana na nga sikoko bando tanga nsima mikolo mibale alongoli jeudi lelo oyo azoloba na yo longola alongoli vendredi ali mokolo ya samedi yango nde mokolo ya feti alizosala 3e jour eza bongo kuna balobi le 3e jour balobi nsima mikolo mibale elaki soki lekisi 2 jours na 3e jour nde yango feti alleluya naza tocomprendre bamama amen tocomprendre biso eza kaka mama paulina te biso nyonso fo toyeba eloko wana soki balobi nsima mikolo mibale elakisi na 3e jour yesu mpe asekwaki nsima mikolo mibale ya misato asekwaki eza nde bongo halleluya merci toleki na motuna mibale
date mpenza nde yango wana date mosusu tolongaka mpe bakomake le 15 février le 20 décembre yango fete ya mariage ntango balobi kaka nsima mikolo mibale balobi le 3e jour yango wana date libala yango wana esili mpo bango feti na bango ebanda kosala 2 semaines 1 mois baza kaka na libala eza lokola ya biso te mokendeki na butu lobi na ntongo fete esili non na ntango wana ntango bana israele bazobalisa fete ebandi ndenge ebandaki samedi wana ta 2 semaines baza kaka wana feti na feti ya libala nde ebandaki na mokolo wana balobi nsima nango na suka kuna tokoyoka epai yango ekendeki kosukela toke na motuna mosusu banani oyo bazalaki bakonvidado oyo babengisaki bango na feti bainvite bazalaki banani bainvite kati na feti oyo mama Matsanga banani bazalaki bainvite na feti oyo wana lendi kukomprendre te soko banaye na banani mpona na bino bato baza kotanga lecture te mama otieka boto ndenge totangi lecture soko olandaki malongo papa merci mama merci mama na biso ana banani bazalaki bainvite na feti oyo mama ya yesu azalaki invité yesu mpe azalaki invité na bayekoli na ye amen merci mama ezali mpenza wana ekomami bato babengisaki na libala oyo bazalaki aleya bato mosusu batangi te oyo nde baza bainvité spécial yango babimi awa balobi ke mama ya yesu na bayekoli na ye bazalaki bainvité na fete ya libala sikoyo bakotuna motuna moko independante eske biso tobengisaka yesu na bafeti na biso mama Matsanga tobengisaka yesu na bafeti na biso toinvitaka ye eza individuel nani oyo eza invita yesu na feti ya mwana na ye ya ndeko na ye tobengisaka kabe bato mosusu tobengisaka yesu te ya solo mama olobi ya verité olobi solo ndenge mwate yesu alobaki pa mwasi ya mosamaria ke mama olobi ya solo olobi mpenza solo biso tobengisaka bato mosusu towelaka mpona nabengisa oyo ntango oya kozongisa conflit ya koya na mbongo ekosonga nabengisa bakazali wana bango soki baye envelope na bango ezalaka etonda tobosanaka kobengisa yesu na bafeti na biso ya bana na biso yango baprobleme eyaka na mabala yango baprobleme eyaka na bafeti kasi awa lelo bazolendisa biso tobengisaka nano yesu mutu aliboso na feti ya mwana na yo ya koko na yo ya ndeko na yo bengisa yesu masiya de Nazareth pesa konviti na yesu nabengisi yo na feti ya mwana na nga yo mutu aliboso ndenge kaka ozosala deya programme wana bazo se botie date yo bengisaka deja yesu totie date eza le tel eza na sanza 7 mois le 30 juillet yesu nazobengisa na feti ya mwana na ngai kozanga te papa yaka na bayekoli na yo oyo nde eloko motuya esengeli na biso bandimi biso towelaka bato ya mbongo mpo orke feti ezalaka commerce te halleluya toleki na motuna mosusu nini oyo esalamaki sikoyo na kati ya feti yango mama grasa makambo nini esalamaki na feti oyo ya libala ya kala babengisaki yesu na mama na ye makambo nini esalamaki kuna esalamaki malamu eloko ezalaki kaka vinyo masanga moto esilaki yango wana mari mwana na ye legi na yo asali mpe bamosusu babandi kokende mpona masanga esili nsima nango yesu atindaki bayekoli na ye bake kotoka mai na eloko abongoli nasuka wana mama ozokende moloba baso olobi ya mituna mibale nakomaki si mama olobi malamu je moto esilaki masanga esilaki na feti nsima mama na ye akei kotungisa mwana na ye ke masanga kuna esili halleluya
masanga esilaki masanga yango mpe epesaka esengo na feti masanga nyonso soki biloko akolia bafeti nyonso pardon soki biloko akolia esili masanga esili feti wana ekomi yututu okanisa basopeli yango mai ekozala so na esengo te nango awa masanga esilaki vino esilaki na feti maria akei mbangu nango yo mama na ngai mwasi mokristo papa mokristo yo pozali mwasi na esika oyo tokozwa mibali na basi lokola basi ya kristo na tozwi esika ya mama na yesu mama yesu azopresente eglize na yesu masiya ntango eglize masanga esili tokendeke mbangu kobenga yesu wana baleke masanga esili fera eglize na biso eza nini vino na kati na eglize ezali nde esengo vino na kati ya eglize ezolakisa biso molimo mosantu vino na kati ya eglize ezolakisa biso maloba na nzambe ntango maloba na nzambe eza te molimo mosantu eza te esengo eza te kimia eza te tokende mbangu kolamusa yesu toloba ndeke esengo esili na eglize esengo eza te kimia eza te maloba eza te kati na eglize yesu sala haleluya merci mama kasi ezalaki bayekoli te bakendaki kotoka mai mama na ngai ezalaki bato mosusu soko ya na motuna ngo yango na ngai natuna mpe banani oyo bakendeki kotondisa biloko ya mai mpe ezalaki biloko combien ezalaki biloko combien biloko combien batondisaki na mai mama makiese biloko ezalaki biloko boni batondisaki na mai mama Mireille nazoloba na se ya étoile mama merci biloko ezalaki motoba ok banani batondisaki yango balobi mama na biso grâce à vous bayekoli bato batondisaki biloko balobi ke oyo bayuda bazalaki kosokolela ezalaki biloko oyo bayuda bazalaki kosokolela yango ndenge mibeko etindaki sikoyo banani bakendeki kosala mosala wana mpo ezalaki bayekoli na yesu te bayekoli bango bazalaki bakonfide bavanda lokola bakonzi sikoyo banani oyo yesu alobaki ke okende kotondisa biloko wana banani ezalaki bato na mosala ya mosala na verset 5 amen amen fo toyebaka ndimbola ezalaki bato ya mosala elakisi nini bato ya protokole baza kosala mosala protokole bazalaki na chef ya protokole chef ya protokole azalaki na bato na ye babandaki kosala ndenge awa tozalaka na groupe ya traiteur aza na bato na ye oyo atindaka yo okende ozwa wana yo lamba wana yo tumba wana kasi chef po azala na kati na groupe nango mokonzi azalaki mpe azalaki na bato na ye bato wana nde bato bakendeki kotoka mai na biloko oyo babandaki kosokolela makolo ezalaki si biloko tokoki kotuna mpona nini si biloko sisi wana ezokosimbolize biso eza chiffre spirituel chiffre ezolakisa biso nzambe asala mokili pendant 6 jours 7e jour apemaki chiffre 6 sikoyo wapi maloba nini oyo ezalaki na yesu sikoyo alobaki nini mpona babiloko wana batondisaki asalaki nini mpona biloko wana oyo bango batondisaki 6 mama na biso sapa yesu alobaki nini mpo ntango batondisi mai na biloko wana mama Esther yesu alobaki nini maloba nini yesu abakisaki ntango bayeli ye biloko 6 wana etonda na mai mama Ana mama Ana
bango lisusu sikoyo bozwa mwa ndambo na yango mpe bokende kolakisa yango na mokonzi ya feti na verset 8. Amen, amen. Alobi, mama balobaki na te bamela balobi ozwa ndambo botia na kopo okende kopesa na mokonzi ya feti. Elaki bokende kopesa na mokonzi ya protokole na mokonzi ya traiteur oyo azotinda biloko nyonso ya kolia na kobela okende omekisa ye okende opesa ye ameka. Apala soki eza kaka mai to ekomi vin. Alléluia. Oyebisanga eloko moko ezalaki na mesure combien bapesi biso mesure ya eloko biloko eza très important na biso batei toteyaka toyeba mpona nini bapesaki mesure ya eloko moko balobi eloko ezalaki 6 ezalaki ya minene mesure nini ezalaki na eloko moko na moko. Mama Makesi zela nano natanga mama. bazopesa biso bachifre oyo ezali bachifre ya nzambe bachifre ya baccomplissement bachifre oyo ezali ya miracle na nzambe balobi ekoki kokota 12 balobi 12 bisangala oyo sikoyo badetermine te mpo toza na bisangala ya 20 litre toza na bisangala ya 10 litre mpe toza na bisangala ya 5 litre soko bisangala oyo balobi ekokokota 12 toyebi te soki eza bisangala ya 5 ya 10 to ya 20 yango kolakisake biloko wana ezalaki lokola batono ezalaki minene porta ezokota bisangala 12 biloko wana eza minene elakisika ezomema soki ya 10 ezomema 120 litre soki ya 20 ezomema 240 litre na eloko moko ezalaki minene. Haleluya. So toyebaka bamesure oyo nyonso mpona nini nzambe asali mesure ntango tosala toyekolaki na mokanda ya Genese mpona Noe tomonaki nzambe azopesa mesure ya barke ya bwato oyo Noe akotonga molai na monene na ndenge ya kokabola bachambre na ndenge ya kotia couloir na baveranda nzambe azopesa mesure yango mesure ewuta na moto te mesure ewuti na ye moko nzambe meditation nyonso ya bachifre ewuti na ye moko nzambe yango awa te komona 6 biloko na mesure ya 12 bisangala siko bisangala nde badetermine biso nde otobima kasi na bato baza na recherche ya balivre mosusu bakoki koyeba bisangala oyo ezalaki na combien de litre otoyeba determination ya nzambe kati na bisangala oyo ezali masakolo eza barevelation ebombami na bisangala oyo ya mai po tolobi 20 eza esengo 20 eza maloba na nzambe 20 eza bomoi ekoki kosila te kati na biso bandimi po feti oyo ya kana eza feti ya yo na ngai kati na feti oyo masanga na biso ekoki kosila te maloba na nzambe ekoki kosila te po soko esili ezali kufa kati na bondimi. Haleluya. tokontinue na motuna na biso ya suka kwage maloba nini oyo elobamaki na mokonzi feti ntango ya meki mai oyo batielaki ye na kopo. Mama Esther mama Esther maloba mokonzi feti ya mokonzi ya batraiteur maloba ne ezalaki ni ntango ameki mai oyo batiaki na kopo. Mama Pauline aloba na yo mama. Eza na verset 10. Eza na verset 9 ntango nani amelaki masanga wana mokonzi ya feti amelaki masanga masanga oyo ebongwanaki vino ayebaki te soki vino yango ewutaki wapi kasi basali oyo batokaki mai bango nde bayebaki bongo mokambi ya feti abengaki mobali oyo abalaki mpe alobaki na ye bato nyonso bapesaka liboso vino ya kitoko bongo soki bato bameli mingi nsima bapesaka bango oyo ya mwa kitoko kasi yo obombi vino ya kitoko bino sikoyo
Amen, amen. Awa mokonzi ya protokole, mokonzi ya batraitere, yende mutu amekaki. Po ye mutu fa meka biloko nyonso bazoli ya wana bazopesa na bato. Filaki, esengo esilaki na feti bato musu bango. Metango Yesu aye komongola mai masanga apesi na mokonzi ya traiteur tango ameki na oya liboso amekaki esilaki na oya mibale amoni ke oya mibale leki kitoko koleka. Aleluya. Yango maloba nzambe yebisi biso ke gloire ya nkembo ya nzambe ya liboso oya mibale eleki ya ndako ya liboso elakisi esengo ezalaki na Yesu ya liboso ya yaki. Yesu ya mibale aleki mesengo. Yesu ya liboso eza nde Adame. Yesu ya mibale nda Yesu Masiya de Nazarete. Adame na Yesu Masiya moto alonga na mokili oyo abunga te eza nde Yesu Masiya. Esengo esila te ve ya kitoko eza nde Yesu Masiya. Kasi Adame ya liboso akwanyaki na masumu. Adame ya liboso abungaki na masumu. Adame ya liboso alongaki te ve na ye esilaki mpe ve na ye ezalaki kitoko te. Kasi esengo ya mibale balobi ndako ya mibale ezotondisami na gloire. Ndako ya mibale ezali nde Yesu Masiya. Yango nde ve ya sika eleka kaka na kitoko. Aleluya. Moto ya deka apesi exemple na bafeti tokendeke bato mosusu basalaka bakobimisa nano fete basango eza kitoko te bapesi na bato babalomela soki bamoni bato balangolangwe nsima babandi kobimisa ve oyo etikalaki ya mabe mesi bameli deja ve oyo ya kitoko mpo ntango bakomela oyo ya mabe bakoyeba lisusu toki eza mabe mposi balangwe bongo bino bobandi nano kopesa bato ve ya mabe nsima nde boya kopesa bato ve ya malamu ndeko na ngai eza nde révélation mpona nini biso tobanda na ve ya mabe tobanda na masumu tobanda na bosoto kasi ntango Yesu Masiya ye toye komela ve ya kitoko tokoti na kati ya makambo ya kitoko tokomi siko lelo oyo biso tobiangamaki bana na Nzambe te tobiangami basali tobengami bana na Nzambe. Haleluya. Yango nde ve ya kitoko ya mibale eza nde Yesu Masiya de Nazarete. Ye nde nzotoke na bamatie Marke tozomona kuna balobi ngana za nzete nzambe alobi ngana za nzete ya vin bino bozali betapi kati na nzete na ngai etapi oyo ekokangama na nzete te bakokanga yango nango Yesu nde nzete vine papa Nzambe nde ye kolo elanga kolo jardin Yesu nzete vine na kati elanga biso bandimi na mokili mobimba toza baetape kati na nzete vine etape oyo kaka eliembeli balongoli yango etape oyo ezokauka ezobota mbuma te bakokataka yango ndakisa banzete vine eza ebele kati na Nouveau Testament toza kuna te toleki mpona ntango na biso topesa erreur ya koevite likambo nini ya mabe oyo biso tomoni kati na makambo oyo biso tokoki kosala te likambo nini na mabe pesa verse te awa balobi boye likambo oyo biso mpe na ntango na lelo tokeba na yango tokoki kosalaka yango te. Haleluya. Tolobi mama na biso Pauline aza na mikro ya kofungwama erreur ya evite olimbisi mama na biso ana erreur ya evite moto amoni erreur ya evite akokoloba nabenga su te otoleka mbango erreur ezali te mama makambo nyonso ezali claire mama ezalaki mpango vino nde moto esilaki yango na bato banda mokende me lere vino ya malamu eye bato nyonso basepelaki yango wana mama erreur soki evite po vino ekotosila te na fete mama ana ozobalisa mwana na yo bongo bakomi na 24 heures vino esili bongo ndokolukela ngwaki soki awa na poto okosoka ntango so balimakaso koso ezoteka me soki oza na mboka oyo batekaka te na 24 heures okolukela vere wapi soki Yesu azalaki tasala miracle eseke fete oyo elingaki ekontinue fete elingaki ekata na kaka ere wana esili eza erreur evite tokokotika te veye na fete na biso. Amen.
eza erreur à éviter tokokosilisa 20 na feti na biso tokoti na ndenge ya kondima na révélation tokokolongola yesu masiya te na bomoi na biso tokoki kolongola molimo mosantu te kati na biso tokokolongola maloba na nzambe te kati na biso totambola na banzela ya molili na nzela ya bozoba wana nde tolongoli esengo kati na biso mpo fe eza esengo wana nde tolongoli bomoi kati na biso mpo fe eza bomoi ekoki kosila te ve kati na biso ta soko olongoli ve okufi na yo oke na nzela ya satana oke na lifelo ntango yesu akoya kozwa lingo mpo na yesu masiya yo lokola ve esila okotikala mpo ve eza te kati na yo ozalo te na nzete ya vino okangami te na nzete ya vino okotikala ve ekokosila te. Alléluia. Toke na motuna mosusu. Exemple à suivre. Exemple nini ya malamu biso tokoki kozwa. Ndakisa malamu na version odotani mama oyo azwi alobi. Merci. Amen. Amen mama. Dans le verset 3. Tant que vine silati mama Yesu alobaki na Yesu baza lisusu na vino te. Amen. Parce que tant que yo liloba esila comme ça la ka nini soki yo esika tant yo ke esika likama malamu eza lisusu te yo salaka nini okandaka kimia to lobaka. Amen, 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 amen. Mama na biso Paulina lobi malamu afomoli biso pa na ndenga révélation. Tango kena esika moko boy na matanga na feti, onke kuta place wana venza te lakibo moyezate. Mama na nga yo poti na yo na groupe wana ezangi bomoyi. Oto afomola kamibe pona konoba biloba moko. Tolanda ndakisa mama na Yesu ayebaki na ye ke mwana na ye akosala ne miracle me alingaki kozala na retard te akeyi mbangu me mwana yebisi mama yo na ngai likambo nini ntango na nga nane ekoki te Yesu abandaki kozela ta na ye me mama Yesu motema ezalaki duku wana nde yango ezala na biso bamandimi tozala mitema bongo mpenza ya kowelela nzela ya kokonza likolo eza bato oyo baza prudent bato bakokota yango lokola les 5 vierges bango bato bakokota yango ekokota bato ayombu te. Halleluya. Tozala tozwa exemple mama Yesu azopresente eglise na Yesu masiya eza nde mpo na yo na ngai mama baexemple ya kolakisa eza ebele baverse ebele awa eza na baexemple tokoki kolanda eza kaka na oyo mama na biso apesi te. Na toi exemple ya kolanda na d toza na exemple ya kolanda na verset d toza na exemple ya kolanda peti ya kana babengisi Yesu eza exemple ya malamu tobengisaka Yesu na bafeti na biso soki toke na verset 5 eza exemple ya malamu mpe ya kolanda bato oyo batindamaki bato oyo mama Yesu alobaki na bango soki balobi na bino likambo kosala yango oboya te oyeba nyonso eza exemple ya kopesa toli na bana na biso kopesa batoli na bandeko na biso na balingami na biso na bakamaradi oyo malamu ke sala likambo oyo soki balobi na yo sala yango sala mpona nini ekobota mbuma eza exemple ya malamu mama. Na verset 7 toza mpe na exemple ya malamu ya kolanda bandeko na ngai. Verset 7 mama. Okay. Na verset 6 mama eti biloko motoba ya mabanga ezalaki wana. Parce que so biloko oyo ezalaki pe wana te donc soki biloko ezalaki te mbele mpe bato bakoki kokika te. Amen, amen. Chapitre 6 Amen, amen. Tokokoloba chapitre version obiso totangi de 1 na 12 nyonso eza na baexemple ya malamu soki tobando fongola na verset moko eza baexemple ya malamu yo na nga tosengeli kolanda toke kaka na verset 12 oyo ya suka totangi balobi nsima ya feti Yesu akei na Kapernaume na mama na ye na bandeko na ye na bayekoli na ye ndeko na ngai yo na ngai soki lelo tokomi na mbongo ebete bakomi kobenga biso patron bakomi kobenga biso batie biso bakombo bagrade okotala kotala mama wana yinda kuna beta bakashe na baproduit ya pakola ntango tala mama wana gumba bakuna
ozoba mama soki kaka na tamboli na ye bato baka ye moto aza boye bongo mama ngo ndenge wana mama yo oya kolanda nsima mata kanyo wana mpona nini soni mama ndenge azali me yesu masiya mwana na nzambe aza nzambe azalaki na soni te na bandeko na ye na mama na ye na bayekoli na ye bango nyonso nzela moko bakabonaki nzela te lelo mpe eza na basi mibali mobali na ye lokola aza mokolo ntango ozomona position mobali na yo ozomona yo nde oleki ozotanga mafuta nzoki mobali azomona na koko okotambola mobali na yo te bozokende distance mobali kuna yo kuna okanisa boyebani te nzokata mwasi kuna na nsima yo kuna na liboso okanisa oyebi ye te nzoka mwasi na yo tozo exemple ya yesu atikaki mama na ye te meme abengamaki mwana na nzambe meme abengamaki mokonzi meme abengamaki nzambe aboyaki mama na ye te aboyaki bandeko na ye te azalaki kotambola na bango kutu moi halleluya nzambe abatela biso soki moto moko aza na liloba kolendisa da 1 minute alendisa mpe tokangi priere na biso apesi 1 minute na moto moko akoki kotia commentaire na malobo totangi mama Pauline mama na tozoyekola yango nga mpe nalingi fana kotaka mpe na bozindo mpo te nakendeki mpe malembe yango mama ozokende natuka nzambe asungaka biso ozofungola biso vraimen mama nazomeka plante oyo ngai nazwi na verset 3 ntango vino esilaki mama na yesu ayaki koyebisa epai ya yesu ke vino esilaki oyo yesu alobaki na mama na ye ke mama likambo nini ngai na yo ntango na nga nanu ekoki te ntango yesu vino esilaki maria mitungisamaki ayaki epai ya yesu yesu alobaki na ye ntango na ye nanu ekoki te me maria ainsistaki te asalaki nini ayokaki mpe azongaki koyebisa bapostele ke bosala oyo nyonso akoyebisa bino amen maria azalaki na botosi amen so ntango tomonaka ke toza devant eskandale likambo moko boye tosalaka nini tozalaka na botosi ya molimo mosantu tozalaka na botosi ya liloba na nzambe amen tosalaka oyo nzambe alobaka na biso bie tosalaka oyo biso moko tolingaka amen mama o maria alongwaki mbala moko akeyebisa na bapostole bosala oyo akoloba na bino mpo atosaki yesu masiya biso totosaka ye ntango alobaka na biso amen amen mama mama nzambe apambola yo nzambe apambola yo na kofongola biso mpenza exemple oyo ezomonana mingi kati na baeglize na biso bato mosusu soki bayebi ke ya te yaka sedi place oyo azali akomilakisa kaka botosi ekozala te ya komikitisa ndenge mama na yesu amikitisaki ntango yesu alobi na ye ntango na nga nano ekoki te azongi na malembe ake kovanda ye ake kolobaka na basali soki batindi no kosala me amikitisaki biso mpe tomikitisa tomimonisaka te ke biso kaka bato toyebi na bitonga na nzambe na misalo toza nango eza na bato baza bongo badiakre bateyi baevangeliste bayembi tolingi kaka tomonana tolingi kaka toyebana yaka mama fulani wana ye kaka te mama fulani wana ye kaka no balobi na biso tomikitisa nzambe atombola biso me soki yo moko oza komitombola na makasi ntango nzambe akobamba yo na se ekozala mpasi mingi halleluya nasengi balobi mpa mama na biso grâce akanga mateyi na biso atika journée na biso ya lelo na maboko na nzambe opesa merci epai na nzambe mpona maloba pesi biso na mokolo na lelo ezala ya kobwaka te me ezala fruit oyo ebota ekobota bambuma tozala metape oyo tokangami na nzete ya vinyo mpo bakata biso te mpo tozala ntango nyonso ve na biso esila te ve na biso ezala kati na biso ntango nyonso tobondeli na mama na biso grâce
Merci papa, maman mpona kopesanga ntango. Yawe papa merci totondo tokumbisha parce nzambe na molingo. Yawe tobandaki na primaire ate tokumi ya mibale mama ya biso ate biso toyoki papa. Yesu atambolaki na bamama na ye kolo Yesu Masiya. Tozali kokumbisa papa mpona na yo nzambe. Yawe balobi te nyonso elobami awa totika makambo ya mabe. Nzambe toyaka na esengo na baninga na biso mpe na bato ata oyebi te pesa esengo papa. Totondi papa tokumbi yo mpona koyoka maloba na yo na mama na biso oyo azali koteya biso ntango nyonso kokotisa biso na makambo oyo toyebaka te tokumi koyeba nzambe. Totondi tokumbi yo ozali nzambe na bolingo. Yawe papa nyonso tokoyoka papa totyango na misala papa na lola. Kembo masanzu lezonga na mboka na yo papa. Pesa ye bubu ya zomi biso totikala ya libwa. Pesa ye mayele mosusu nzambe. Bakisele mayele oyo ezange epai na ye papa paske akanisa sumaka mosu alesa biso nzambe. Toyoki Yesu abana kotambola mpe na baleki ne mpe na bamama na ye na bayekoli na yo papa topesi yo merci. Oza nzambe na lingo. Sandu papa ezonga na mboka na yo papa. Totondi lusu na tango oyo kolo Yesu Masiya. Pasiki toyalaki na butu bakufi toyebaki nyonso te papa mingi oyo bakufi. Makambo oyo papa toyoki bango bayoki yango te nzambe. Kambo tokoyoka totya yango na misala tobwakaka yango te papa. Yawe papa na tango tozali kokumbisa monene na yo kolo Yesu Masiya. Ya bango nyonso bazali koteya biso pesa bango mayele mpona kolukaka makambo nyonso ya malamu na Bibele papa. Pasike na Bibele makambo malamu ya mabebe ezali. Wana papa topesho merci papa wana koyoka maloba na ntango nyonso. Nzambe vinyo wana Yesu akomisaki mai akomisaki vinyo. Ya yali mwana nzambe sikoyo oyo bakotelama bakoloba ngai nazali nani na bongolaka bato na ngai nazali Yesu baba Yesu wana ya lokuta Yesu bato yebi oyo ya mwana na nzambe oyo ayaki okufela biso na ekulusu nzambe totondi yo tokobiso mpona koyoka maloba na yo papa. Tobandaki na Janero ti tokoki tozalaki na bango papa na ntango baza lisusu te. Mingi tozalaki na bango na butu na ntango babenga bango bibembe. Nzambe biso tozali kaka ti ntango opesi biso pema mpona bolingo na yo. Soki ozalaki na bolingo na biso te papa ntango tolinga tomona yango te nkolo.